nyonso ba fidèle téléspectateur ya magazine Bonda Ekolo oyo epesaka bino ba information ya kitoko ekambami na ye moko le DG valable Alain Dewa. Tofongoli édition na biso ya mokolo ya lelo na élément oyo boye bake président Félix Tshisekedi a critiqué force régionale ya EACP à lobby pona kokende na bango na République démocratique du Congo tolanda élément oyo. Ndeko ya Congo, likambo oyo etali force régionale ya EAC na partie Est ya République démocratique du Congo et comme il kosala mabe makasi po jusque là depuis baya awa la RDC musala moko ya malonga baza kosala ezate yango esali ke mokozi ya mboka mwana mboka Félix Tshisekedi azwa ba décision ya kolobake cohabitation eza makasi entre ba rebelle ya M23 na ba troupe ya EAC oyo baza déployé na S ya RDC. La conférence de presse oyo ezalaki mardi 9 mai 2023, chef de l'État alobaki yango po attitude wana eza prévité le programme oyo EAC azalango la République démocratique du Congo. Na ba localité mingi oyo ba contingent EAC baza ko cohabiter na ba rebelle ya M23, ba soldat EAC baza koloba clairement que baya awa la RDCT pour combattre ba M23. Chef de l'État Félix Tshisekedi a le bel équipé sous attitude de Kenya après démission ya commandant de la force régionale général Jeff Nyanga Oyo a démissionné na et salami de manière moko spectaculaire et surprendre biso ndenge aza koloba menace Oyo atikala jamais kolobela bakozi ya RDC. Yango chef de l'État a tuni pourquoi aloba menace yango te. Donc yemoko a ebindenge a décidé que la RDC, Kenya a tenu directement commandant Moussousou ya force, ça que consulter net kaka force wana ezalango ya Kenya. D'où réaction à Kenya et salima bema kasipe eza kosenga clarification moko ya kitoko et salama na makambo yango. Ya koyeba mingi ezake République démocratique du Congo a vu la SADC déploiement ya force d'Afrique australe. Mais force yango pe ekozala offensive te. Kasi ndambu ya ba opinion congolaise bazako côté la sécurité ya SADC plutôt que la communauté EAC oyo bazako bomba ba pays oyo ezako déstabiliser République démocratique du Congo. Biso to betika kambonda. Assemblée nationale a pesi 48 heures na ba député pour na déposer ba amendement na bango relatif na proposition ya loi créer pe organiser fonctionnement ya ordre national ya ba sage-femme na République démocratique du Congo tolanda reportage oyo. Assemblée nationale a approuvé qui mokolo ya mercredi 10 mai ba conclusion ya rapport ya commission sociale et culturelle relative na examen approfondi ya proposition ya loi portant création, organisation et fonctionnement ya ordre ya ba sage-femme. Na sima ya étape oyo, Assemblée nationale a pesaki 48 heures na ba député pour na déposer ba amendement na bango. Kasi pour na commission concernée, ba disposer 72 heures pour na intégrer ba éventuelle modification oyo na test ya loi sous examen. Proposition ya loi oyo ezalaki initié et pas ya député Eliezer Ntambwe. Pe yango ezalaki déclaré recevable le 29 novembre 2021. Pe batindaki yango na commission sociale et culturelle pour na examen approfondi ya 10 jours. Suite ya examen ya texte oyo et pesamaki après une année na kati na yango il faut koyeba que profession sage-femme évoluer de accoucheuse à sage-femme, profession auxiliaire na profession médicale pe autonome na compétence moko définie obstétrique, physiologique pe gynécologie préventive ya ko assurer prise en charge ya santé sexuelle pe reproductive ya mwasi ya nouveau-né pe ya adolescente. Profession oyo eza exercée na République démocratique du Congo sans cadre légal clair ya ba professionnel. Na yango nécessité ya ko créer ordre moko oyo ekoki ko réguler exercice ya profession oyo pe ko faciliter accès na ba service ya santé sexuelle pe ya reproduction ya qualité. Yango biso awa to betisi kambunda. Boye bake gouvernement apesi ba don na ba victime ya ba famille nyonso oyo bazindaki na inondation ya mvula munene betaki na Calais na Est ya République démocratique du Congo tolanda élément oyo.
Plus de 200 familles ya ba victimes ya inondation oyo esalemaki na mvula munene oyo ebetaki na territoire ya Kale na province ya Sud Kivu ba bénéficiaki mokolo ya mardi 9 mai aide ya gouvernement congolais. Assistance oyo ezalaki constituée notamment na ba saki ya loso, farine, madesu, ba bidon ya ba huile, ba carton ya savon, pe ba pièce ya maputa pona ba mama oyo babungisaki biloko na bango. Ba ménage oyo bazwaki pe chacun somme ya 2 millions de francs congolais. Hôpital général ya Nyamukubi ezwaki somme moko ya 25 millions de francs congolais pona ko permettre ye azwa charge ya ba blessé nyonso malamu. Ministre ya Affaires sociales Modeste Mutinga apesaki 34 millions de francs congolais pona achat ya ba bâche oyo eko permettre na ba famille ya ba victime pona kotonga bandaku moko provisoire. Par ailleurs, batu nyonso oyo bazalaki na site oyo ya mabe bientôt bakozala délocaliser vers ba site mosusu oyo ezali approprié. Na yango oyo etali bila ya catastrophe ya Kale, plus de 411 corps bazalaki repêché na ba décombre pe bakundaki bango pendant que ba recherche eza ko continuer. Na yango esengeli toyeba ke parmi ba rescapés, des bébés de moins de 5 mois bazalaki tiré na ba décombre alors que ba maman na bango respective bakufaki. Yango biso awa to betisi kambunda. Madame Antoinette Samba, patronne ya mine, azako dénoncé plus de 40 tonnes ya or ya ba valeur ya plus d'1 milliard de dollars et kotaka na trésor public te to landa reportage ya Alain Dewa. Avertis sont unanimes pour reconnaître que plus de 40 tonnes d'or illégalement sortent annuellement du territoire national à destination des principales places de consommation après transit dans certains pays voisins. Mona ya Congo, il faut koyeba ke ba désordre oyo eza ko saleba na partie est République démocratique du Congo eza ko pesa mabe makasi na mboka et surtout misolo ebele eza ko kotate na trésor public na masolo ya or ya RDC esengeli boyeba ke plus d'1 milliard de dollars américains ekindaka libanda ya trésor public donc na ba poche miyibi oyo ba mipesa na fraude minière ndenge kaka la ministre de mines mwana mboka Antoinette Nsambu azakoloba. Pona yango la grande dame madame Antoinette Samba a s'engagé contre fraude minière mingi dans le secteur ya or la République démocratique du Congo. Tellement que les sources ebele ezakolakisa lien oyo ezali entre exploitation illégale ya ba ressources minières ya RDC na ba activité ya ba groupes armés oyo baza kosala la côte ya pays voisins membre de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs CIRGL na Mokuse neti Rwanda oyo azali principal acteur ya koluka ke mabe wana esalemaka. Patron ya mine ya République démocratique du Congo a sali déclaration ya koloba ke fraude minière eza kokimisa mbongo oyo ekokaki koservir mboka na ba misala ebele lokola kosala banzela ba hôpitaux ba école na ba makambo mingi ya malamu awa na territoire ya République démocratique du Congo. Alakisi ke plus de 40 tonnes ya or ebimaka illégalement donc na kimoyibi chaque année pe et que na ba pays voisins pour le traitement et raffinage. Donc elakisi ke plus d'1 milliard de dollars américains et compte à gâter le trésor public n'angama masolo o étali minéré à or. En plus, selon calcul à Sali à Monique, République démocratique du Congo a perdre plus de 34 milliards de dollars américains en 20 ans. Et Sali Passi, ya comment la nyoso yango, la ministre Amine a chargé Commission nationale de lutte contre la fraude et la contrebande minière, basala ba acte nécessaire. Ya kosala dossier ya kopesa yango na ba instance judiciaire compétente a instruire ba service technique ya ministère des mines ba banda ba campagne ya sensibilisation la respect la législation en vigueur po mutu nyonso ayeba yango biso monda ekolo to besika monda po masolo oyo esenga bakozi ya mboka bafongola male po tala kaka plus de 30 milliards ekenda dans 20 ans kaka boye na ninga kimoyibi or mbongo wana ekoki ko servir mboka na misala ebele. Ah vraiment to betisi mbonda ya mabe po esengi miso ezala fongwa pe sala ga ba partisan ya SID balobi po na marche na bango oyo ko salema le 13 mai 2023 na Kinshasa tolanda elema lisusu ya Alain Dewa. Autant corriger forfaiture en 2018, il faut processus électoral les à la crédible
processus électoral ezala oyo soukanango et confirmer la vérité des urnes, c'est-à-dire respect et choix ya ba Congolais na kati ya ba urne. Donc voilà pourquoi ba Congolais nyonso na ba Congolaises nyonso oyo balingi mboka etambola oyo balingi mboka ekende liboso tokozala biso nyonso autour ya ba leader na biso samedi totambola mpona koloba non à l'insécurité, non à la balkanisation du Congo, non à la vie chère et non à un processus électoral bâclé. Yali moko elombe mobali oyo boyoka na kombo ale fou de Fayulu nali kobengisa ba Congolais nyonso ba Congolaises nyonso citoyens citoyennes nyonso na mokolo ya le 13 samedi biso banso ba vrai Congolais toala na balabala kasi tokola na balabala pona nini pona passe na kanda ya ram oba eskrokanga na mbongo ya crédit oba eskrokanga na mbongo ya ram ya mibale dollar et mati si le dollar est koko kitate parce que batu bali kokamba bali ben compétent bali bato ya chile gelu 3 ne konanga raisonner sabotage intégrité territoriale na pouvoir ton régime actuel oh le zali kokamba manande ko Félix oh lobi to bundaki na ye alobaki était le peuple d'abord tala lelo le peuple d'abord est commis côté ka Congo d'abord. Magazine Bonda Ekolo oyeza magazine d'actualité a bengisi ba leader nyonso boya ko présenter ba vision na bino pour que population aye babino. Congolais, Congolaises, yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo, magazine Bonda ya Ekolo baleki ya Yezu apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya Ekolo mobimba. Botala bino moko tomesana koyamba batu na plateau na biso po mutu na mutu atalisa vision na ye yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso magazine Bonda ya Ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo oyo ayebi ke aza vrai leader sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo tala ndenge ba leader bazali koleka moko na moko bazali koyamba bango epai ya mwana mboka Alain Dewa na Medrine Kambembe avec un partenaire idéologie to abordaka basi nyonso lokola politique économique socio-culturel religion pena basi mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso bazomona pero bazana makanisi kimute mabete bato mususu kala kimute mabe ya longwanga na yawana mais bato bazana miso baomona Congo ezokena ndenge mususu oba mbuye jeunesse oma 20 000 30 000 ke fotenga jeunesse asu na tawana ta ozwa polono lati ozwa mbona na poste non tozana ba centre ya biso moko et puis tozotala pe par rapport ya milieu toza je te moni peut-être bandeko wana place baza pour se déplacer za musika tozo luka peut-être centre ou négocier centre moko boye ou baza proche na bango. Merci beaucoup pour la motuna ndeko Alain Dewa na kati ya dynamique héritier Maemba pe na kati ya Dinadeba Mobimba dans la formation ndenge kaka bozali komona bango pe bazali ba leader oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso na bino pe ba leader oyo boza kolanda biso bolinga ka développement ya quartier ya commune to pe ya RD Congo mobimba bobenga biso na numéro oyo eza affiché na bas d'écran na bino toko yamba bino pendant 30 minutes sans débat avec un partenaire idéologie pour que vous exposer ba vision na bino liboso ya population pe aye babino yango biso na magazine Bonda Ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda tolanda appel ya président Ben Jonas Kabangu oyo abengisi ba kasa ya nyonso le 13 mai kuna na imika na matonge ekoyinda avec un partenaire idéologie. Après passage na ye na ville ya Kananga, Ben Jonas Kabangu abengisi bakasayan présent na Kinshasa na rencontre monene au mokolo ya samedi 13 mai 2023 na place Inka Yuka RDC na kati ya salle polyvalente. Mama ya likambo totem et kozala bongo Kananga, c'est le moment à partir ya 13h. Boye malamu na bino bonso.
Bonjour à tous, je suis Ben Jonas Kabango, le fondateur et président de la Fondation Ben Jonas. Je vais à travers cette vidéo vous inviter tous les ressortissants des Kananga vivant à Kinshasa, vous convier à une grande manifestation, une grande rencontre qui se tiendra ce samedi 13 mai 2023 dans l'enceinte de Imka à Kinshasa-Matongé, avec comme thème Kananga, c'est le moment. Je vous appelle tous les ressortissants des Kananga qui se retrouvent à Kinshasa de rehausser de votre présence à cette grande rencontre pour le bien-être de notre ville. Je suis Kassai, j'aime Kananga, je vous remercie. Lisolo ya $500 ya dot a na République démocratique du Congo bolanda ndenge bakinois balobi. Wana pona ngai azomona ke eza très compliqué. Eza très compliqué pona nini? Eza na batu nyonso te babalaka basi na mbongo. Eza na ba ekolo mususu bazwaka basi na moins cher. Bon, neti na bakasai wana toyebi ba bikolo mususu neti bachoko mpende donc babala na ka selon culture na bango. Azolo bakeye lokola za député vous en avez imposition ya ko imposer ba famille ya batu pona mabala te. Wana ezaka makambo ezangi tini. Yeza na avanta ka kalo makambo mususu. Pona la loi ya ko ya dot yeza na likambo koloba te. Wana ezaka intimidation. Akina zemiti moi dans un col au tank c'est ma classe est-ce que on a $500 et qu'on a $500 tena makamwa to za on ma d'accord te voilà to boy to nilango to bongo la moi les passe. Association Aman Angui ya Bangole basala qui sortie officielle na bango dimanche le 7 mai na Plaza na Fikine avec un partenaire idéologie Alain Dewa Azala Kikuna. Ndeko ya Congo, boye bake mikolo eleki, tolakisa kibino, denge tribi ya Bangole, babale ko préparer sortie officielle à Bango de manière que ezala kitoko. Et ça les bagibe kitoko, la mokolo ya dimanche le 7 mai 2023, kuna na assiette ya foire na espace ya Simon Plaza. Ezala kinde, sortie officielle ya association Amanongwi ya Bangole. Talandenge basangala kitoko avec impact de pays idéologique po bayaki ebele et surtout que tribu wana bazali riche en culture congolaise. Musique ebetama kitoko, musique culturelle, pe musique tradie moderne. Pona kola kisake bangole na masola culture kutu ko poussa na yote. Bangole bayaki kitoko pona ko honorer journée wana parce que ezali sortie officielle ya association Amanongwi don yolo bake association ya bana Bangole yango Bino mokobo kanamo eloko ndenge nini esalemaki. Kinshasa to be Congo ekoningala parce que Bangole baza déterminé ya côté les misa culture na bango de manière que Congo mobimba et baba valeur na bango et surtout que bazaka batu moko baza makasi na culture mayele pe sagesse etonda bango yango biso monda ekolo to bokeli boko ba fleur to bi ke sortie officielle oyo bokende liboso bokota partout pe botele misa ekolo la bino Amanongwi et poussera liboso yango to bete bino ka mbunda. Tellement que sortie officielle, il y a association Amanangui, il y a Bangole et Salemaki qui toque avec un partenaire idéologie. Boyo Kabango Mokondenge ba Betisa Kimbunda, na micro na biso. Bien, lelo ezali sortie officielle. Pour Bangole na Batumusu baye bake, Bangole basali association moko munene oyo rosala promotion à Bangoli sur le plan social, économique et culturel. Merci. Nalingi ko lobela bandeko na ngai nyonso ke journée ya lelo ezali le 7 mais
2023. Ezali sortie officielle et association Amanangui, donc association Yabana ya Bangole. Depuis Bamboula la Bamboula, tozalaka la souci wana eke ekolo la biso pe etombwama eyeba na lokola baninga. Bakulutu bameka esuka la nzela. Na yango mokolo na lelo nazali lesengo ya kopresente message oyo nga naza nango ezali esengo bit na biso ya association Amanangui ezali eke totombola contre na biso to valoriser culture na biso ya Bangole. Jusque là eloko esalami lelo esalama te banda bakulutu na biso. Mon intervention, je rappelle à tous les jeunes Goli que notre association est déjà en marche. Nous vous appelons tous main dans la main pour mettre en activité ou en effectivité notre association et penser à l'avenir de notre contrée parce que nous sommes restés pendant longtemps oubliés et nous sommes restés pendant longtemps sous-dominés par d'autres peuples qui nous entourent. Je vous remercie. Radio, télévision, Belip TV, l'initiative Obino Bozui. Papa Alede, en tout cas, félicitations à Ozo Sala, pour Namanangui Bakende Liboso. Félicitations, en tout cas, te féliciter à Mingi. Je les ai sortis officiels na biso, Amanangui, et à moi, na biso, Bajen. Toloba qui tokoti kate, toko lande latina suka, moi, toye les a sortis na biso officiel. Bangoli nyonso baza partout dans le monde. Date yango ekoti, tozo fondation makamu nyonso tweza lelo, to remercier bino nyonso tout. Na ndenge bosali befort na bino nyonso tout que tokutana na journal lelo. Na remercier pe association na biso ba jeune ndenge to telemi awa biso batu to sali que non to motiver bangoli nyonso to bazana ville province à Kinshasa to luki bango pe partout toujours ko bakaka ko enregistrer ya ko remplir fiche d'adhésion na yo puisque okoti ko ya retard si to clôturer déjà. Merci beaucoup, merci na AG Pole Munjene na nyonso zo sala kisinsangi sien. Ongui Yimati. Bis oya munene to bengaka 207 ebetaki tono na boulevard Lumumba tolanda réaction ya population. Ndeko ya Congo tango tolobaka ke na nzela ya mituka esengeli bachauffeur batambolaka na bokebi nyonso et surtout kosalaka mpe bacontrôle technique ya mituka na bango bachauffeur mingi bandimaka biso te bamesana komela balotoko baagene tango kaka bazali liboso ya volant na yango botala motuka oyo bozali komona oyo tomesala kobenga 207 eutaki soki mpe na ngambo ya kikole na mabaya plein ekoma kaka awa na boulevard Lumumba na Pascal pina ebeti kano tout pe motuka ebeti suka na tono heureusement chauffeur na boy chauffeur babikisi me ememeka mabaya bato bakufaki te tango biso mbonda ekolo baleka esi tokitaki wana bino moko botala population pe boyoka ndenge nini babetaki mbonda ezalaki na transport omoni motuka ebeti shit na chauffeur kitsanga ina kitsanga na moi mutu bien comme ça yo osala na service na kitimba mo longo elamba ayeboye tomoni ka batimba bazalaki babimi mais kaka bazalaki te mutu profite bakei kaka mais eza frein esila ki donc pine tokoki chauffeur akangi frein brusquement esali accident yaboye esali mabe makasi esengali na mamituka misusu ebimaka ata na nzela te gouvernement provincial omonaka o to omonaka te lokoso kaka kozaka bambongo me likambo etali contrôle technique kuna yo kutu ozalaka na yo te tala ba accident ya boye soki ebomaki milimo ya bato engaka esala mabe makasi yango biso tobetisika mbunda musala ya snel eza mabe makasi boyoka ndenge bakinois baleli na micro na biso. En tout cas papa eza kulika bakolobela te tolembi ya kolemba courant soki donc 3 jours tozo manqué courant aussi lota tozo futa ba facture d'abiso normal tozo futa ba facture d'abiso normal en plus ba biso système ya prépayé wana
mais tozomona réalité moko ezosalama te. Au juste courant ngo biso mo bakolo mboka to bénéficier nango te. Mais la bamboka mso ya libanda courant baza nango air nyonso. Brazzaville pamba a couré kenda lokwa awate. Ba délestage ne paye. Tozoyeba te au juste snel nango ekufa nango oto ndenge. Koto problème na courant eza kaka passe. Mboka ngo oyo eza ya biso eza toza na mboka bapayo toza na kata mboka na biso. Passe na passe, souffrance na souffrance. Makamnya so kaka mabe mabe. Toza na problème ya courant très sérieux parce que batiaki biso na courant prépayé mais courant bandaki nango bien depuis 2018 tozaki na biso bien makambo tout normal mais chose grave courant prépayé et commis na ba délaissage tozo somba ba crédit tozo tia mais courant ezalaka te donc tozo bater au juste l'État a yebi makambo bien yebité ameka kolandela nanu batu na bango wana ya SNEL wana ba CV wana o bazui ba courant ba PSPC ba machine ba chambre de froide par-ci par-là courant ils détruit ba activité zo sala masu malamu te. Rubrique na biso ya mokolo ya lelo pona nini boye avec Wilfried Samba tolanda rubrique oyo. Nazo yeba te bato nyoso toko voter ba ko sala eloko moko te. Bon biso to kolobela makambo mingi ya courant pourquoi courant etambola mabe. Pona nini boye? Pona nini boye? Pona nini boye yango nande kitoko. Par rapport à la loi au député national a passé l'Assemblée nationale qui est d'autres et comme $500 pour la réaction ezali que dotwana estoboyi yango ezali malamute na tina nini parce que eloko nyonso mutu asalaka yango amonaka pasi en plus ezate que eloko mutu oyo mutu abokoli atangisi yo ye ko fixe kaka prix que $500 makambo ezoleka na mboka ozozelango solution te donc solution eutika kozwa mapona makambo mona o mutu aboti obali tena $500 bote mona mboka mbote papa journaliste réaction na yeko kozala nini à propos ya député national alobi ke apesi loi na kati ya assemblée nationale bongo ya dot et comme $500 peut-être que congolais peut-être que parents réaction na yeko kozala nini réaction na ngai ezali vraiment malamu te likanisi oyo ye député wana azwi wana pena assemblée baboya yango pona nini po parent tango aboti mwana na ye akotangisa ye asilisi classe ba dépense ya kolesa mwana wana kobokola ye eleki $500 lokwa ke biso ke baba osente bango nzamba kopesa kaka ngolu bana na mobala na kozwa mbongo akobala mwana mwasi wana na mbongo wana te na $500 to boye yango kobokola mwana eza petete kotangisa mwana eza petete lelo bapara bazwi baniongo ebele likolo ba examen d'état na $500 ekosimba te papa. Caricature ya mokolo ya lelo koko ntiri abeteli biso lisolo nini tolanda yango na bokebi nyonso. Likambo etali Société nationale de l'électricité SNEL na mokuse toye bakate pe tomituna kasoki courant ozalaka biso to zalaka biso te po courant ekoma kokata na façon moko ya liboma toye bakate ba congolais partout ata ko sa provision ba kokara souté puisque courant ekoma na bozoba ya mingi lelo ndeko obozomo na honorable ba pese koma honorable parce que a postulé ba mandat ndenge na ndenge azwakala été mais lelo honorable azokamwa bino moko bolanda ndenge azokamwa parlez aux autres changer ma couleur boy. T'es honorable, ils ont changé ma couleur t'es. Ils ont koufa, ils ont pela. T'es évité ceux qui coupirent. Coura Kinshasa oyo, to comprena kango lisusu te, tantôt ils ont pela, tantôt on dirait j'ai des lumières. Ah, moyen t'es vraiment. Moyen t'es la cabine oh. Ba couper charge l'équipe. Ah. Honorable akamwe yango azo pesa réponse à l'obi. Pas normal ça. Ba couper pour la charge. Pour le lit honorable singi pululu qui ta capé na ba cabine papa. Poto ezali mingi. Poto ezali mingi vraiment la kambo etali kamba courant to senga la bande ko bazu siko charge ya Société nationale d'électricité. Nekolo la singi pululu pe la bande ko bisusu. Boluka bokitana na ba terrain bota ba cabine le polo ata ba singa kutu. To yebite ba kote bisusu. Ba comme même ko sala ba singa ba pile pour ba courant mais to sala Kinshasa o mayoke ba facture ya kali kamba courant oyo. To besika mbonda. To
Tokomi na suka ya magazine na biso ya mokolo ya lelo. Merci na bino nyonso parce que bozalaki ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda biso. Bon continuer na ko s'abonner massivement na chaîne YouTube na biso Mbonda Ekolo officiel. Yango nde eza seul moyen oboki ko soutenir biso. Bobenga biso pe na ba numéro o eza affiché liboso ya ba poste téléviseur na bino pona koleksa ba page rose ba publicité na bino toko yamba bino na esengo nyonso na sima ya caméra ezalaki Wilfried Samba pe na réalisation Grid Mateta Kasina Bosanité, les DG valables, Alain Dewaye Mutasimba qui ma solo ya mokolo ya lelo, ngana binoto kuta na mbala ya sima soki Yesu Kristu akozonga te.